Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voilà, Moté Bandir Balandi, émission d'Abino, dernier virage, et comme d'habitude, de Boulanarabiso. Voilà, encore une fois, Lélo, à Bruxelles. Plaisir encore de retrouver Bino Nakatia, émission Oyo, avec Echura Mouma, qui est représenté. À Bruxelles, encore une fois. Echura Mouma, Tokuta Inae, parce que l'actualité oblige, Marabal le baiser, Belinde, Nisate, Echura Mouma. Non, on l'a zobaté là, surtout le rôle à zone nouvelle, grâce à le rôle à Basel, il y a Aigle, quoi. Tout ça vraiment très bien, qu'on l'a zo Pangolo Nae, Nabaïno, le rôle à nous qui s'arrête moi, à nous qui s'arrête Moula, à nous qui s'arrête moi, ils ont pour n'abattre surtout Nasa Pena très bien, je m'importe. Ils ont mon la Echura Mouma. Encore une fois, le dossier est belé. Pour l'actualité, il faut même obligé tout ça l'émission Oyo. D'abord, dossier de traité des alliés Liwa, il y a Blanche Tounassi. Moi, si il y a Pasteur Marcelo Tounassi, Oya Koufaki, la Turquie. Je crois que spéculation, c'est que le Barma Mingi, est-ce qu'ils allaient chirurgie esthétique, Boba BBL, est-ce qu'ils allaient qui opération à thyroïde, ils allaient qui annoncé officiellement. Je crois que là, bah, vise à partager. Donc, nous avons aujourd'hui point de vue Nayo. Dans la émission Nabiso, il y a les lots sur Liwa. Donc, il y a Blanche Tounassi, Oyo, et surprendre, en tout cas, bateau ébélé. Et puis deuxième dossier, il y a sur lui également, il y a Pasteur Barouti, Oyo Boyebi, il y a Banamiste, voilà, donc il y a Tigabison au Canada, mais le message au Tuyokaki, c'est comme si on sait que aussi Luanaï. Alors, mission Zambatinda qui est ici et Koki, tout coup de la gare Lola, et puis avec Okufa, nous avons un peu de vie sur dessin naïe et surtout sur succession naïe. Parce que juste après, c'est son fils à prendre déjà place naïe, donc à comme Kokamba église naïe, on a tabernacle, donc il y a Barouti. Si on a million de chrétiens, on a million d'églises catholiques et comme nous roulons au royaume, papa qui est moi en juif, papa qui est moi en juif, pour nous rappeler qu'on joue un peu pour des vies. Il y a Turamboma par rapport, il y a dossier, il y a décès, il y a Pasteur Barouti. Et puis troisième dossier, c'est la condamnation, il y a Pasteur Cass. Là, on a une émission, on va passer. Donc, Pasteur Cass, il y a Banamike, et finalement, il a dit condamné. Pour moi, c'est à Soukauchiko Bala, quand il m'a na Kingo, va découvrir en tout cas, ça a été mineur, va dossier Bini, va truquer qui coûte acte de naissance. Azali condamné pour 10 ans, papa et moi, Azali condamné, et puis mon toit, ça a été document. Donc, je crois que tu as aussi dans 4 émissions de Bissou Lelo. Et c'est tout ça, bravo, on a juste un bon à Bisso, de nous rappeler qu'on comprendre sur ces sujets. Et puis, quatrième dossier, et en tout cas, dossier, il y a un concert, na poto. Toujours un moment imbattable, maître à la sportif, et puis, il y a combattant. Oyo, je crois qu'il y a qui, non, présentement modéré, parce que vous avez la tendance, par rapport à un combattant, mais dossier où il y a retour à un concert, tout le monde finalement, qui est un combattant, c'est un lembi, un concert et zongi. Est-ce que les alliés, et là, il y a un sur un bon position par rapport à un retour à un concert, ils allaient bien pour la barre, pour l'éducation, parce que tout le monde a la musique, et comme il y a un boca, des missions en boca, tout ça, mais tout le monde a rempli la musique, et on a une polémique, on a une est-ce qu'ils allaient m'aber retour à ma concert na poto et puis pendant aussi c'est quand même un peu moi Tchatumba prof Bishop Tchatumba na Kinshasa gravement malade Mbasu ya Kingo je crois qu'il a le bel Kingo tant on a zalaki na Kinshasa toujours na moi Kingo zalaka le moi parce que mutatinera ba image ya Tchatumba ezalaki sur un moment on a la Kin na monika ka isoka oh nani abi c'est Bishop Tchatumba la Kin voilà to komeka pe ko lobela je crois qu'il y a ngo ezali moi belema to bomeli bino
Je vois l'émission Nabiso, il y a Lelo avec Turambo, Malabdi Turambo, Molobani, Nabato, Kotopina. Ouais, merci d'abord. Turambo, Malembatable. En tout cas, d'abord, on a remercié Mingi Bananangaï. Merci Mingi Bananangaï, on a dit Mingi Carmel et Carmelia, mes jumelles que j'aime tant. Trop belle, vraiment Bananangaï. Christy Vimbo m'a dit Miss Univers, très intelligente. Il y a Denicia, il y a Melvimbo, ma bois noir, aînée de la famille. Et puis il y a Denicia, celle-là c'est la plus belle. Et puis Blessing. Et puis merci Mingi vraiment na bande konyo sur Rolandanga de partout. Merci Mingi na Ida Okapi na Bruxelles, Awa Mbote Belele, Sabango Melissa, Sabango no Mesana ba restaurant, BBC Fungula na Louvière, Laetitia Ramazani, Anifa Ramazani, Joël Ramazani, et puis PDG Brice Tanguy Lulendo, bâti service, on a allé au service du peuple congolais à Paris, donc bâti service, on peut dire bâti service à tout ça les sabbats, et puis Michel-Ange Mbala, service moko ezali na Proms Immobilier Construction olingo tonga na kisasa awa ya kotonga na forme ndenge nyo soto lingi. Merci mingi na ma place azolanda biso, merci mingi na Odilo Amosi le guerrier. En tout cas, Odile Amosi le guerrier, maman Sandine Mukwawa, maman moko za na salon SN awa na Bruxelles daga moko sur Barawa na donc maman moko mutima malamu, moi si on mutima malamu. Merci na ye vraiment. Et puis merci mingi na maman Bag ngo maman na Dravel, maman na Blessing, maman na Alegria Antibal. Merci mingi na mami Kingwai Echele ya Mara na Sarcelles, mais mami et puis Florienga, maman Balenciaga, maman Gouti, na Paris, et puis Die Malela. Merci mingi la bande konyo sur Rolandanga de partout vraiment. Question est là qui est. Ça c'est très bien et puis on en profite également aussi que d'une association sportive de karaté Kankudai, il y a Maître Valo Maïsanda na Kinshasa. Azana soutien na ngai. Azali vraiment l'association naie, azako encadré bana sur le plan sport, karaté. Vraiment encouragement, soutien sur les alliés. Vraiment, aux gens soutien en aïe. Voilà. La relève de demain, on prépare demain aujourd'hui. Le ceux qui déjà la relève à Bongo, il y a Boïmna, maître et karaté, aux gens soutien l'imbattable Turambo depuis Paris. Une meilleure fondation, meilleure association formée par Napolo Vitos en Abatamalam. Voilà, merci en tout cas, Maître Valo Maïsanda. Maître Valo Maïsanda, champion Botebele. Voilà, donc on compte rapidement la émission d'Abisso, si j'ai les bosses sur l'Iwa, donc il y a Blanche Tounasi, on peut développer sous tes yoki, na ba façon, mais quand même, on aura point de vue d'ailleurs, parce que vous allez quand même, tout le monde, vous allez vous fouiller quand même information, on a n'importe quoi, je crois qu'il y a fouillé également même information sur l'Iwa, il y a Blanche Tounasi, je crois que c'est original l'Iwa, on a un des secondes, comme ça, la moi, confusion. Est-ce qu'ils allaient mort naturel? Est-ce qu'ils allaient opération thyroïde? Parce que façon de lobby officiellement thyroïde. Mais bon, sur la thyroïde, ils allaient BBL, ils allaient voilà opération chirurgicale ou sur le plan esthétique, ça la roue, ballon, la graisse, na libumo, bah ko tiango ta sima peu seulement en forme qui toka nenge zalaga, bah BBL, voilà ils ont origine BBL en anglais. Brésil quelque chose les animaux ba brésilien ba no sala ba brésilien ba no sala ngo yo moi bemo ils en a brésilien pendant qu'on ça ba derrière tout ça blo ngwana par rapport à liwana yi tu rambomba point de vue na yo les années c'est vrai que surprendre quand même bateau c'est dans côté on sali voyage ils ont qui poison en épée et puis boire ko bela pété donc tout le monde ba imaginer un voyage à bela quitter mais tout d'un coup crise cardiaque donc d'ailleurs kokufa d'abord ya mutu ezana no malamu te je présente d'abord mes condoléances na ba famille na yenyo surtout bazola na biso ya mama wana bana na ye surtout oya tiki na yebi passe ya kokufela parce que ngapa na kufela maman na kufela papa je connais le douleur vraiment na yebi douleur ndenge ezalaka vraiment le gérant na pesi vraiment la rendre hommage la famille na ye place bazali vraiment paix à son âme beleza la pété po na ye et puis mobali na lisusu pasteur Tunasi Mbote Bele na ye place azali mais eloko moko futo ye bakaboye mutu soko akufi c'est bien tout ça na droit to loba to ça ba congolais bon nenge bazo présenter biso soko azala ki lo côté soko azaki ne mutu pamba ne bazo pourquoi ememi embouglier nenge on a mboka parce que bazo reconnaître que ça mutu mais futo ye ba pe akufi nenge c'est là pour l'état logique et ça tabouté parce que d'abord photo ça na ba point moko boye maman wana asa bajara basio balaka moi pembe ya ba métier bango balingaka race intermédiaire on za race elingaka toujours ko apparaître chic donc bien propre de bango bazaka bongo asa yé moko te bana race wana donc maman
Ceux qui parlent bien de la thyroïde, mais eux, ils ont combien de femmes qui ont la thyroïde, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Ils sont bandits, lélo, tu es bandit qui cale. Point d'interrogation, le quota. Donc, mère, à quel moment ça, les sanzoto, naïe, n'est pas nous sommes à ça, les sacs. Ah, mais oui. Oui, parce que nous avons BBL. Nous avons deux sortes de BBL. BBL, monsieur, ça vient où est Zalara? Gonfler kotoyo, gonfler na ciment, monsieur, ça va bendika, graisse, ya ventre, bimisi, bimisi, va pesser si qu'on forme, mon boy. Donc, momi, pour. Maman n'a au-delà de la fanatique. Il faut que ça quand même réaliste dans ma cambébélé. Il y a botaba na 4, botaba na 5 ozolandanga maman ya muluba, maman ya muswahili, ya mutabandundu. Zoba photo ya maman wana sincèrement longola ekai. Longola miss ozo lingomo na makamla nengo zo yoka. Tirer ba photo wana bi. Oh comprendre que maman ba toucher ke na nzoto makasi. Donc vraiment pasteur Marcelo Ponaye. Non en fait dans cadre mission, il va non moi soka boti fuka nzoto ka. Non mais différence c'est à la kaka. Papa, au moins surtout zolo baboé, c'est que Bible montre tout temps sur malamu, tu vas ko ça va présenter sur makamu. Parce que moi si soka boti azalaka na moi développement moi salamaka. Et surtout il y a bana 4 loko la yebo papa bonbo. Papa bota na ba photo wana avant ko lo makamu so debi que ezo soit bino parce que bozo se confronter na vérité té. Mais ce qui boké na réalité boko mona que azamu to azalaki nzambete, azaki d'abord nani. Ntolo banano maman na biso wana titre na net na Congo ezali. Bon moi est-ce maman pasteur eza biblique. Maman pasteur ce n'est pas un mot biblique. Yo kanisi Yesu azalaki zoba. Yesu atambola Yesu ba disciple na va comme 12 azalaki 24. On a fait un tri na basi pe bazaki na kati. Alongoli bango ti ba ekotikala na 12. Et puis yebisanga na Yesu azaki na bataka kota monoko ba Marie Marthe, ba Marie de Magdala, ba Marie o ngole ba suma be, mais ba kokipe kozala ba disciple lokola ba mama wana. Mais pourquoi Yesu ataki bango na kata ministère te? Parce que ayebaki ke basi na makambo yo e kozala na ba problème. Yango azako tika bango na les à côté. Ba lambela ke bilamba, ba sukoela ka bilamba, ba pakola ke ba parfait na makolo, ce qui ba yeba to ce qui c'est rôle na bango bazaki na ngo yango wana. Mais si ko bino ozo présenter mutu lokola, mutu to zo comprendre rôle na été, mais en attendant, sœur na ngai, frère, oza partout, bozana comme dans le 21e siècle, bon longo na makamba ba komisi bino ba esclave, ba komisi bino ba aliéné bino ba bourré bino ba crâne. Est-ce que maman passer à cause sans autre côté? Oui, pour bango ba présenter ki biso bango ba zaka lokola banzambe. Parce que ceux qui azanzambe comment que osali sans autre. Mais est-ce qu'il y a sur question on retourne mais ni na ngoza ko lakisa ki ngeno osali sans autre parce que là on n'a pas des éléments aussi. Zoba papa alimia yoza expert. Zoba photo ata 15. Banda ko maman wana tango papa wana zwa ki etunage. Tina lelo ninga ke kota mabelo. On comprendre que ça il y a pas photo. On comprendre papa ata bino ndeko na ngai. Bozala ba esclave tina niveau te bozala ka pena be. Yango no moni batoko la ba Pierre il faut bazana mokileo. Pour Pierre avanda na Yesu alia na Yesu mais na Yesu na bomutu. Mais azala ki toujours na doute ko Yesu que non malgré ça mais ndenge nini boy. Et puis Yesu azala ki toujours convaincu à convaincre que Pierre que te na suko na moni que non parmi les 12 je laisse la clé du royaume panayo. Sur cette pierre que je bâtirai mon église. Mais dans la pierre na Jésus, il était dire avec Jésus na bangonyo tout. Mais n'est ni ça alléluia amen. Et c'est là qu'il bosse vérification. Et puis il faut vérifier avec Christ le roi ba Christ soit béré. Maman on a couffé le même jour te. Ceux qui peuvent aux abattus, papa, bisous de vain en Europe, à toi vain en Turquie, à toi vain en Grèce, à toi en Chypre, à toi en Chypre, à toi en Brésil. Et benvenino mutakoufi le kola yenengwana, mbalamba renvoyer mon à 2 jours na kisa saboni papa. Il faut passer la autopsie, ba yeba koufi le nini pour mundele bangi sakaina mutakoufi. Pertime pas mon désir, on a congoté. Ah, on a fait la coufini, bosé la nano. Faut ça l'examen. Pour bateau pays à Kenya, la baye baké, et rien n'est salami pour moi sur la koufa. Tu vois? Donc, ils étaient quand 2 jours, 3 jours, maman, encore une fois. Maman, ils sont qui et puis qui? Non, ils sont flous. Donc, bah, les gars, ils ont couvert le comme si tu solo, bah, solo, bah, on a besoin de ça. Donc, en fait, la couvrir avant que. Avant même. Donc, on a besoin de ça. Ce qui va possibino, vérité, ça, yangoyo. Maman, Zaki, moi, c'est le coup la bâtonnière, surtout, PC, bah, valeur, PC, bonheur, mais, bah, opération, les aka, yé, moko, mutasala, moté, bah, c'est belo, mouina, qui s'est basala, comme Kambouana. Mais, ce qui est touchant, parce que, bango, bah, soit disant, maman, pasteur. C'est là où ça crée un problème pour expliquer bien. Il y a un moment où il y a pasteur Marcelo, solo après Makambo face à un peuple congolais, pardon. Parce que ce qu'il a fait là, naïebi que tozolo ba ngana zolo ba naïe zolo ba frère, surtout il y a zolo ba la soso. Au moment où Jésus Christ le que Pierre a ouanga nangai, soso ko ganga 3 fois. Je crois que les disciples sont pas comprendre na bango normal. Mais les jours où soso gangaki, c'est seulement Pierre qui a compris que le loba Jésus Christ ko kisami avant d'aller bosso batalo ba que non, c'était une erreur que j'ai fait naza mutu. Et ça la pelo ngolé logo. Ça dit que moi ça koufi pour la. Mais oui, mais les aïe parce que mais il y a des gars qui moi ça la bien.
Après comment il confirme? Mais est-ce que ça choix tous à ce que non basala ki bébé la solo. Asala ki papa koko musikate. Si ko tindi asala nengo nezanani. Est-ce que tindi bezali choix parce que pas appela na bango ngai faut la sala. Si ko ce qui yazala ki mutu nzamba ko sabité ko sala moté. Tika eza bien te par rapport les écritures. Na tangi Bible banda Genèse Apocalypse mais ngana yebi na Bible eza na mwasi moko comme na Esther. Tant au roi a destitué qui Vachi. Vachi et puis batwa ba Bible ba destitué qui Vachi ba bengana ke na libala pour impolitesse mazaleka na kura roi mazaki lisu souveraineté. Tant ba ko Esther ba pesa ki bango ba mafuta ba parfum bilo ba tie bango na kata ndako pendant 6 mois bo pakola ka bo bonga mais ba sala ki chirurgien esthétique te ba sala ki bibialité ezaleka pour bongisa pour tena yo pour mokolo boko se présenter devant roi apona ndeso ezalaki par Esther ba la biso verset biblique te pour bango za lokuta na pesa bango déjà avance ezalaki bibialité ezalaki ko sala sanzoto te mais c'est que ils ont fait là ça y a monté papa. Et ça biblique te fait. Et ça biblique te donc. Pas bien aussi. Nulle part na Bible et tika na ko salam. Ceux qui ça solo, avec ceux qui ça solo que maman pasteur a salaki yango en fait là. Ben j'ai ngala zo linga to que na connotation à maman pasteur parce que c'est un mot qui n'est pas biblique. Maman pasteur. Non, terre rappelle devant. Ya na lobaka phrase maman pasteur ebele bazo landanga ba kokota ba okene lifelo. Pour na conséquence à makamdo, ils ont couvert des bêtises de leur mari bazo sala na miso bato. Heureusement nzamba azamalam. Et puis mabe na mwezanini. Nzambe soka bengyo na ministère, abenga ka mwasi pendate. Frère Limia, attention na makambo nzambe za compliqué. Ouais. Au moins les disciples ne soient Yesu au monde. Parce que na basi ba bota makasi au monde les disciples Yesu wana. Mais balobela basi na bango. Oui, pourquoi balobela basi na bango te pona ko boya bagafo. Mais to yako ye bakaka moko pona belle-mère ya Pierre tant Jésus qui na ressemble pour to ba bota ki na bango na batu. Donc makamango yango bango yo ba bengi yo. Yo nde ba bengi na ministère. Soit disant de Babenga, bon pour nga d'accord parce que dans la mode à prophète, la j'ai vu un songe, Dieu m'a parlé, j'ai vu un vision. Vous comprenez? Tant Nzamba bengio, ok na lié saint. Abenga ka moi cité. Au moni ba mort précoce zo sala mapona bazo kota basi na bango na makambo yo o etali basité. Nzamba beta ka batu d'une manière d'une autre. Papa, yo kaniso ki lelo mabenga ki Moïse tanga kendaki na mort rebwana. Ako ke repera moi si na place akendaki pas jetro. Mais pour ena kendaki yemoko. Pa yebi que soki na memi moi si ako supporter 40 jours te. Tala comportement ya sima ko ke na Moïse. Na sima na 40 jours batika ko sani. Ba fodo de salami basi ba commencer ko. Pa moni ke mutanga limo na ye. Sikoyo moi si na ko linga fa na mutu ko na Moïse abibika na ndako akebo 40 jours akefana. Yo ko fana libala. Donc pour te dire que basi oyo baliba za là-bas. Beaucoup de si basi na bino na makambe bele, mama prophète, mama pasteur ko monter kama puta, ba to de sa ba bijoux, ba komisi même bandimi, ba koma ko banga bango ko leka même ba pasteur. Mais c'est bizarre. Maman na biso paix à ton âme, place aux alliés vraiment nzamba ya mbamuli mona yo mais papa pasteur ne fa expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé. To yebi na biso to la biso za la kisate to banga bino, ba ko oh bozolo ba boye, ba ko sa te biso to la makambo te biso ki tembe zonga la kisa biso fiche médical maman ku finanine. C'est là où la vérité va éclater. Mais quelque part aussi parce que dans ndaki aussi na Roger Bakaloba quelque part. Ça dit que ba passer no lobby aux lobby ah ba ko exposer trop basina bango ba obimisa bango trop liboso et puis yemoko pasteur tunasi amane déjà ko la sa faiblesse na devant par rapport à moi sinai nga so razate so kufi na oyeba te na refi fete ba kufi la basi bazane. Est-ce que tu ne penses pas aussi que dans milieu là ba combat pesalaka? Non ba to na c'est question de combat ko zala ça dit que ba ko attaquer à partir de moi sinai pour ba faiblir parce que à l'accès de la faiblesse tu penses pas qu'on peut attaquer mon diabolique aussi on sait jamais ba tenter les sorts Kutu soki na lobina réfléchir malamu na nzambe zake azako yesa soki to qu'est-ce qu'on a dominé non ke na ngai c'est que yemu ta ebili wana parce que quand quelqu'un prépare les gens que oh natuni bato bazaka sabasi ba vivre ndenge c'est déjà une préparation bato za maile fo ba yeba soko lingo monter coup même na royaume ténèbres ba préparer ka bato déjà ba prépare même na lobby même Job yo kanisi nzamba za zoba ebisi Satan ke nazana serviteur nanga moko azana se wana komo na Job alobaki moi sina été Job alaki na moi cité Job alaki na banate c'est le plus fortuné pourquoi nzamba tangi moi sina été tu as vu mon serviteur ce n'est pas une couple pastoral non j'ai mon serviteur donc il est déjà préparé qui bino ko sabino ke moni so les leçons moi c'est dans plus boka maliwa mingi ba mikolo papa patona ba yeba ka makambo wana
omoni toza na problème moko faut sabana na nzambe omoni ba mage baza ba sorcier bato nde bayebaka ba étoile bato bato wana lokwa basi bakomi na modèle ya ba divination wana bayebaka makamona à l'avance parce que pousser la niveau ya mais oui baza la spiritualité ya nzambe te ya bo satana bundoki parce que tango Jésus Christ abotami bato amoni ka étoile ezotambola il a fallu ba magicien de sa étoile oyo eza ya seigneur étoile eza n'importe quelle étoile te bato ba continue tabia biloba loba na biloba te to isi bino soki tembe to kende ko adorer au moins ndenge zala ki héros basi vie muto na botama za plus puissant que yo to kende détruire déjà bango pe ndenge basi ba développer ba ebi que pour ngana ko ndima te muto afanda lo ko bato achepe na kit ya ndenge ba kit ngala ko ndenge ni mais otuni nzambe question na dieta répondre faster mastelo dieta répondre parce que to tuna nzambe oyo asala mokili ndenge ni ko faire ça moi si na yo aujourd'hui les faits là parce que on comprend ndenge ni ba faire ça moi si donc ce sont des choses qu'on a ko prédire ayeba ki déjà na deuxième volet ayeba ki déjà qu'il y a un dégât qui va se passer là-bas parce que et ça normalité papa et ça normalité et ça normalité bon on a dit qu'à matéa la mort moi si ayeba a élever moi si na niveau na pas yeba que a robomai mais asa yé mon côté bon na pe simbo pour mort ngo pe na yebité na moni ndeko na Paul Mwanga je le salue en passant 4e na Paris yepé moi si na otokufa kana mort ndengo wana bon je ne sais pas bon exact pour hier ça ndenge na kena makam na ye yepé na pe ça on a mabe bato balobaki mingi pona pe Paul Mwanga je le salue parce que tout ngai bato pe balobaki non akoma na portefeuille magique akoma bazana manzabi na Louise yepé mobile na Blaise amoni balé ba soupçon za kamo ebele comment pe na ba tant moi si na kufa ki ndengo wana bato ti le bazana explication te mais l'homme là 4e il a expliqué quand même que moi c'est Zalaki boy mais yo balingi ata explication té il faut mon tous les pasteurs vont soutenir yona bato ba kufela pe basi ndingo na ba koboma bango mikolo ezoya parce que bele maman pasteur ba bozola ndanga ya bola ndanga lokola soso mama ato boy nongai mais yeba ke ndanga lokola soso lokola kweli bible lobaka oyo kweli muninga faut tirer les soins sagesse pour yo poko kwela lelo ba ndeko moi so akufi mais yo zo mona lokola vantir mais zela comme tourna yo et la capete bango ba la kakate atala la kanombe tout moko les arabisengo na yo soko ba bomo ya kotala te donc c'était sur une deuxième volet ngo lobi je crois que ça peut être là ça aussi mais sur rapidité également de tout le bénéra on bandel awa rapatriement corps ça arrive très rapide ça étonne quand même et puis enterrement je crois que lundi ça va okundaye comment qu'on prendre cette rapidité alinga cha traumatisme na mboka au fait déjà ba mandeko baza mayele ba docteur balandaka biso banani botala nano ndenge mutakufi kaka lelo ba isi no lobby déjà ko recommande na Kisasa pratiquement impossible na poto ndeko na moza na poto za na mokilo ya libanda et ça la mabongo te même en Afrique du Sud même na Angola il faut besoin temps et puis azalaki na boboni boye ko papa bosaka na biso matanga banda na Kisasa yango na Bible nzamba otika la nzamba bato bayebaki mama ona tazaki camarade na bango te bango tu na stade Tata Raphaël VIP est-ce que bazo yamba ba président banani nanda kuna yeso ki place s'intéresse ni ba sala est-ce que bona kisanga na verset biblique oyo Jésus Christ kutu mukolo mokili bake ko kunda na bato ebele na ba païen na ba Christ na ba athée na ba musulman na banani bake ko tika iti na sépulcre bongo oyo bo partager matanga boy na drame oyo koto na Seraph na Tata Raphaël boke no zele kuna boke no sam boke ndekuna ba misu VIP na matanga bolio bandos omoni frère Limia église oyoko ezapena cop ba congolais basala parce que ndenge mona ka musique ezalako wenge musique amazomer au BCBG au quartier latin ndenge po moni ba église yokomi parce que oza ko créer ba drame ko bebisa mitu ya ba congolais nous n'avons pas besoin de ça ce qui ndeko kufi eza mawa okene kokunda sincèrement ndenge bakunda ba apôtre nyoso ndenge bakunda ba disciple nyoso ndenge bakunda ba nyoso na Bible ba Marie Magdala kutu oyo basala ba danger na Bible basala bango ba drame yote basi ba Esther ba Juste Déborah basi ndenge na ndenge bakunda bango na boyete Bible mentionnate funéraire bango zakira ba fantira pambo ça ce sont des choses oyo to élever Jésus et entendu parler de Jésus c'est Jésus ne faut pas présenter biso oyo za ba obstacle bo sala ngona tranquillité yango ngona ba musulman et mona féliciter ba musulman lelo lo ba kunda po longola makambo omoni tina Yesu omoni tina nzamba kundaki Moïse pona makambo nzambe mo batala binenge Moïse asali ba miracle oyo so na bina tika bato bakunda Moïse oyo ba ko sala ngole de pèlerinage akunda ye mo ka fungoli mabele akundiye ti le ba ba ka bakunda yo pona ba bêtise o pona wa sa siècle eloke makambo yo faut regarder bino etala ka plus Jésus plus les sauveurs un jour dans la place moko to kokende to kokuta na bango yo so to kokuta na bango yo
niveau on dit que Congolais a jugé yo, a condamné, on dirait Marcelo n'a pas fait la bâtonne, maman n'a pas fait la bâtonne. N'a dit son abango, tout ça n'a pas fait la mission. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, un jour, tout ça na promesse à maman, on a tout ça la promesse à Marcelo, ni à n'importe quel pasteur. Mais nous avons la promesse de Jésus-Christ qui a dit, je m'en vais pour vous préparer les places, afin que là où moi je serai, vous aussi, vous y soyez. Et ça m'a tout frère. C'est le Landangai. Tika makambo le moins qui fanatisme. Ça c'est très bien par rapport à ces dossiers. Sujet à suivre, je crois que toujours c'est la même que les Akoya. Je crois que ma révélation c'est Robin Makaka. Ouais. Bon mami la coucou. N'est-ce pas comment ça déjà boy. Pour moi il va quitter. Papa Limia pardon il laissé ma photo. Donc Marcelo Benado tiens à côté et puis il y a ça mon coussé. Marcelo mon coussé c'est quoi moi c'est moulaï bon maman le quoi ça moulaï boy. Ni bongi ça bena pour ça la dessin papa. Boni pardon tu as plutôt vendre nier toujours c'est toujours tu la maman côté mais toujours le bakana basa toujours intervenir en bas et le ko bozo sala ko bata ma soki banda ki ça ba éviter et les gars qui boy les noter l'obité la vérité toujours est là d'abord et Kobima donc toujours c'est quand même voilà et les cas bien toujours quand même parce que ne ça quand même bien parce que ma quand même mes ali nous le ba jane bandeli a to chuli liwa ya non de ça vraiment mes ali ka vérité parce qu'il faut qu'on analyse toujours parce que parce que on t'a confié pas tout le batté pour la nuit. Tout le batté, pourquoi? Donc il faut que c'est normal. Donc non, pas préoccupation, on a dit ça, mais c'est quoi ça? Je crois qu'il faut comprendre. Mais rapidement, tout le monde a le deuxième dossier parce que c'est le dossier à Liwali Soso, c'est à Pasteur Barouti. Il y a Koufaki déjà avant, mais il y a Bakouni dans l'unité. Depuis Canada, Koufaki, Pasteur Barouti, au bout d'une église, il y a Branamiste. Voilà, donc il y a Tika Kibiso, mais et donc Tika Kibiso, ils ont dit message, ça appelle ça qui avant Koufa. Que mission na ese koki na moki oyo to kutaka kuna donc yesi asisi makam na ye liwane komi mission et puis et donc nous pas non ça que déjà avant Koufa l'église dans le but que ceux qui a Koufi mwana na ye Carlos de a remplacer a préparé déjà batou avant est-ce que tout le apika na liwa ya Barouti ayeba ki pe liwa na ye la guinée quoi papa batou ba komeli batou banzambe j'ai beaucoup d'estime beaucoup de considération à papa Barouti il faut vous en avoir témoignage ya mutu ya bien papa Barouti na 2011 Kabila ebisa à la présidence Seni Aboya. Il a une place sur la bien qui Denis Lessi. Ou bien fait la Kenza, ou bien Coutinho, ou bien Pasteur Sony, ou bien le Pasteur Nyon Soub na kota na Kombote alinga kende. Bona kota surtout tu l'as Denis Lessi la politique. Hier malamwa na tchepo ya kotika bokaka ngona. Mais Pasteur Barouti tamba bengi pour na likamba Seni o ezana ba mbongo be to zomona lo bananga ba miseli mobulu akali kamba Seni carré minier. Mais l'homme a refusé grâce à son Dieu. Habité ngana zana musai na nzambe. Bravo na côté na papa Barouti, nzamba pe sur place c'est l'église na union surtout, c'est déjà un témoignage vrai. Obligé de tout ça mais n'est pas na binote, mais on a suivi l'homme. Mais maintenant les problèmes autozanango succession. C'est là où il y a encore les problèmes, frère Alimia. Oyo, il faut que Nzambe yeba que l'église est un royaume té. L'église est l'œuvre du Seigneur. Voilà. C'est la différence avec l'orchestre, avec Makambe Belé. En fait, tes amis, papa Barouti a ça la Nzambe. Alors là, on dit bien à ça la guerre. Non, mais tout le monde qui a témoignage, le père, il était bien. Bien, na kobo yate, toujours le makamo tozoyeba. Pasteur Barouti, il était vrai, il a servi son Seigneur. Mais moi nanaye oyo. Nazo mona verset biblique mon côté bokolo banangai, nzambe alobaki na. Et puis eloko pesi so grave ezani. Wana siko deuxième partie. Pasteur Barouti une église alobi, au moni na zabo selo na kufi. Successeur na ngaye. Soki bolingi to bimana l'église bokende. Mais tu as bien, le langage en anglais. Mais on a deuxième partie na bas. On a dérapage. Première partie a bien fait ça. Mais l'erreur, on va les non-dits. Parce que dans la Bible, les non-dits ezali. Si que les non-dits, on est que mutu na kati église ya Nzambe, azoro bana bandimi ya Nzambe ya yete. Parce que yazo considéré par le bandimi na ye. Donc ça ya Nzambe te. Donc c'est bandimi na ye. Donc nous devons dire allez faire de toutes les nations mes disciples. Bible lobi allez faire de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils. Bango ce qu'on a Congo ezali. Nous allons faire notre bandimi. Ah non. Voilà. Donc si le mot papa on a le dit que oyo. C'est pélité. C'est pélité. Abima l'église à église et bêti maboko. C'était là déjà les problèmes. Mais à la trappe papa Barouti, azana bateau ça ina bango parcours wana. Église on les a construit mon côté. Ningi bebe rabiso visionnaire anima ka visionnaire était. Ce sont des collaborateurs qui animent. Moi na wana comme le à côté na place wana frère wana. Aza moi na muke par rapport à ba collaborateur là. Pourquoi ba ko siseder na ngote? Pourquoi ba ko siseder na ngote bas église wana ba continuer musala parce que c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant c'est l'œuvre humaine, c'est l'œuvre de l'homme. C'est quoi que la Bible. Frère Alimia, Jésus Christ ozomona tangu Marie
abotaki abotango Joseph azwaki Marie Marie a komi na zemi Joseph atomboka linga bengana ye pour komo tchole na quartier vie ba tchele mo misemi vie moni yuma bazira akala oyo Joseph alai na buta bi non mais moi ça kokoma na à côté doute aninga azimo kano Bible mtezolo habite fakende mais ange ayeko interview habite tika oza makama nzambe ça n'a rien à voir avec toi ne atika ki tango Jésus-Christ abota masali mission akei Marie otozo mona ona atika liko Joseph atika lo boti seba na kosakana te ba Jean ba Jacques ba tala mais yo le évangile ko ka kombo ya ba Jean atika na église loko po yenda ça neti Jean na Jacques ona kasi ve na bango pele ya poso boy ya boy donc on peut ko discuter ba bimili bu moko na ye na pas Marie mais pourquoi ils ont pas s'accaparer dans ma église parce que tali bango te ba disciple bazala ki 12 frères Zolanda ngai 12 moka se pendre Batikali 11. Mais nakati ya Marie Magdala, Marie mère de Jésus, ba maman ya Jean, baba pour nani bazo ki moi simo bache wanate. Il fallait pas vendre les sous basa la tri pour pas que sa disciple moko ya mobali ya kotawana. Mais mon frère, pour vous dire que l'œuvre de Dieu et ça makambote que maman nanga, papa nanga, leki nanga, bango ba commission ngo wengetisation ya makamba église. Donc ningo be comment les gablo na bango. Okomo na papa mbi ya kufi, tozo yebate de quel droit a Chembi Emmanuel et mon homme nani Moïse mbi. A komi na wana batu ba sepeli marga komi ndoki na stade. Premier fana mona muta présenter ki ndoki na stade. Moïse mbi ko musika. Frère Patrice ba meka no ba komi mona komi na ndoki mabe parce que ba mona moi c'est impossible et puis yoko explication yoko explication ki ndoki na bato ba bibliothèque na zo présenter bango ba lien c'est ba parfait les autres na besoin ba parfait na ba lien so ce qui déjà yé moko mokolo mokila le baki tout est accompli yo pose la kité ngato za la kité rideau c'est panzana yoko prêter tout ça na ngoni nous c'est Bible zaka et entendu parler de Jésus makambo tout na Bible zala ki moi si moko 12 ans perdre ça ba sala ba film on so mon sala makam mais il y avait un jour il a entendu parler de Jésus. Mais comment ils ont connu la mission makambo et ça on a tina na bisote tous a besoin d'élever Jésus le kuta. On se comprend. Moi on a les lots a commis les lots représentant légal na zo batté na quel verset na place ini. Comme toi, langue également la même chose. Maman langue, atiki bana na ye, venanga continue de saluer en passant. Venanga continue, atiki pe moi na moi si. Kuna pe pa ya nani ya oyo ka sikatenda nani mona nani. Nani katenda be. Sikatenda ni mona wana tikali nani. Neema. Atikali pe l'église atata na ye. Bon, dis-moi si. Autant mukuna pas préparé déjà. Déjà moi na Junior mukuna. Oyo nani Trésor, je crois. Trésor mukuna. Pile mutafali. Donc yebisa ngai déjà to ko kende wapi na église de réveil oyo. Ce sont des esclaves. Frère Ali, mais bazar des esclaves. Ba baby ça bango mutu ça fait 40 ans. Frère Ali mana choqué no batunanda. Frère je fais fonga na pesi moté na maman François. Ba où mene passé combien d'années? Ba 25 ans. Frère je fais fonga à grâce. En passant na lobaka batu bakangi chaîne à frère biso sto que ko s'abonner na Quelle Grâce TV. Quelle Grâce TV ezali chaîne à sika je fais fonga parce que mutu wana za lokola soso. Bolingate, donc on comprend. Donc et ça passe trop papa. Batuna qui ça pas comme si bango ba esclave bani bango na choqué bango. Jésus Christ a kufa na sa mabelo. Makila Jésus Christ c'est pas na aw. Croix ezala ki aw. Sikoyo même banzembo moto yembaka nzamba photo longolango. Nzamba sala nzembo te. Yesu azali awa azali koya. Inspiration nzamba. Lukuta nzamba ta inspiration. Azo ya wapi? L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoraient le Père en esprit et en vérité. Jésus, là où deux ou trois sont unis en mon nom, je serai là. Et puis, dans les Bible, c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à quelqu'un que oui, vous êtes enfant de Dieu. Donc, à ça déjà, Nabiso. Alors, au moins, il y a confusion dans l'église, Nabiso. Jésus Christ a envoyé un disciple, lobby, Mokolomoko. Nazalaki na pasi botala ngate nazaki na hôpital botala ngate nazaki na kasho boya botala ngate ba kitu ba fâché yo pe le longo Yesu ndengeni yo to pe makana mukono zaki na prison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Soki bosali yango na mutu moko ya oye ozomona na balabala te, tu as fait ça à moi. Le Seigneur veut dire Jésus Christ est parmi nous déjà. Ah ça tu as besoin que ça soit azali makila na Yesu ezalaka déjà. Oh, présence à Jésus. Bible lobby, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Il est déjà là. Vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez. C'est déjà. Voilà. Et les disciples n'attendent des apôtres parce qu'ils sont déjà grâce au Wana. Parce que ça, ce sont
de manipulation. Que Luka est en Ngomba, que Luka est sur Kiwa, tout est en Ngomba. Oh, toke nini. Au refond, on a un moment où Moutalibo m'a bimé les sous Kunao, Yesu, maman guerre, Nazo baiser Jésus. Jésus, on a c'était Robert Power, acteur à cinéma, il y a cinéma, mais la gane Massanga, Bouta Kwiti. Alors, Azo clamé depuis 1977, Nazaki n'a pas filmé, Naza n'a pas yézouté, Outika n'a pas paiement. Et puis, Nazo n'a la cigarette, na whisky. Mais yo, maman, ya nengo yo, yango na lobby, il faut pas qu'il ait pas mon entier. Au moins, maman guerre là, il faut pas que mon entier, mais si on a qui ça bien, 3 jours. Combien intellectuel le mon entier, pour ridiculiser la scène pépé, bazotika maman li banda. Mais comment mi ça pas télé? Donc, ce sont des choses au bourreau d'écran. Batu oyo, bayebi na bango souma kamanza mette ba koti na bambourguillon wana. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ a besoin d'intermédiaire. Faire la ligne nzambe pas ça la yo. A besoin. Yango moni na taraso na vai na mona même batu na Belgique na bino na ba France na biso, mutu moko auti na avion akomi awo. Aye na nzela mayo na benga ba tili ape malangwa. Na nzela mai ya koti awo. Batu baye na avion toute gare. Oya ozo papa passer la sambelenge pona ngana zoki mukanda toi t'es malade ou quoi? Nzamba sa longolo kuna ba qui est utile. Tu as vu combien de la Maya? Combien de avions sali crash? Combien de avions tout garde dans le comité? C'est déjà là. Dieu t'a amené déjà là. Alors qui partout dans le Mémayo, ma colonne, au Tché ma colonne, na Pessuaro. Quand il te donne ça, il te donne tout. Isaka li kambako bonde la yo sanza me activer makambo lobaki. Ça ce sont des inconscients sur basali ba congolais na mboka na biso qui ça c'est un moment ba kongo na ba tout combattant. C'est ça manipulation te papa li ngelo ko comment sous. Tu vas manipuler ba tout. Ba jouer la morale. Papa ya mukolo na moi na Belgique na église awa. De jeune papa moko mukona moi sine moi na moko mukia zo au moi na molimo. Tata ya 60 ans, toi un jeune comme ça tu appelles papa moi na molimo. Bon ce qui papa na za moi na molimo Jésus Christ ça ce qu'on a. Coco Molimo, grand-père, arrière-père. Ce sont des bêtises, frère. Voilà. Donc c'est vraiment grave. Voilà. Succession de comment le royaume, parce que le déjà plusieurs fois, ils allaient les galons là baron et comment ma famille. Oui. Tous cinq sambons, tous sommes église, tous sommes tout ton andako, ndako la famille. Et comment famille? N'est-ce si quoi veut na barouti comme ça famille. Comme famille. J'ai là nous faire la ligne. Bon va na papa barouti ça fait 60 ans. Bon sambeli nzambe naï. Akufi bosi sous moi na pendant 60 ans. Donc bino siko vina bino zandeni. Si vous réfléchissez le rôle en gaïna pour Nzambé, si vous finissez à bien les années, parce que vous voyez, vous 30 ans, vous êtes sous moi, 30 ans, 60 ans, car vous m'avez présenté bien Nzambé. Non, ça, ce sont des aventures, papa. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il n'est pas loin. Il y a un moni et loko oyo. Frère Ali Matika to beta c'était. Même les disciples ils vont se confronter avec Makambo. Bavanda kana Yesu, balia kana Yesu, bamela kana Yesu. Il a fallu un certain jour bavana na kata mai tempête zo beta. Ils ont oublié que bazana Seigneur. Voilà. Bango pe ba disciple ba comme lela. Tozo dinda ye, yango boye ndenge nini. Bato tu na pe Seigneur. Yo la li boye ndenge nini biso zo dinda. Mutu bato tu na wandane mukolo mokili. Mukolo mokili. Donc tu vois c'est ce qui est dans la communauté la biso congolaise na congolais. Effectivement. Donc Zambazana yo déjà mozo lugaka. Apeso makolo apeso maboko mozo lugana. Mozo lugana nini? Dia Congo za nyoso. Mabele bakamutu mai. Mais tozo lukaka Nzambe. Nzambe ya kosala. Et puis chose grave vous allez yo en tout cas vous allez faire ça li bien no bien. Nzamba Israël. Ozomona nenga so minduka so bundisa batagaza. Siko biso moko bakolo wala kisabiso Nzamba Israël toke na mangenge. Mais bako bakolo Nzamba ko bako bunda te, bako za na arme nucléaire te, bako za na menace te. Soki bakolo Nzamba bazo bunda bino bo fanta bino bo sambela. Ça c'est la folie. Ozomona te eza penal koloka. Ça c'est vrai. Je crois qu'ils allaient émission pour réveiller quand même conscience qu'il y a bandeko. Ça veut aussi les gars bangomba comme au lobby, ça dit que bazaba esclave. Bazomona mabe mais bazomona nangote. Donc pour la bango kutu ba bunda. Donc zo ba bongo so kuta mundimba kwa kangono na kingo pour zo ba. Papa, si on peut expliquer, à comprendre. Et papa, Zande Boye, de Congolais, parce que tu as un retard il y a 20 ans. Il y a évangile, photo ça c'est bien. Alors rapidement, tu as quelqu'un qui série en gros, il y a sur la condamnation à Pasteur Kass, Boyebi, il y a Zoalinga Balamike, à Balakana Ekaka, soit comme la base, c'est comme 19 ou 18. Papa, il y a 30. Basika Balamike, mais en bala, oyo, maman, oyo, à Balaki, moi, oyo, à Balaki, il y a mineur, oyo, à Soukisié, pour mon débat, mimi dans le tribunal, comme la justice, pas Kangié, condamné 10 ans de prison.
papa peut aller au bal sa moana et puis ça y kabele moana et puis bakangier na ba document aux avis falsifié ya acte de naissance ba antidada ki yango ne pas comme c'est mukula ali mona muke on le blague déjà en dossier oyo to le bayi bakanga so bakangier de c'est que justice c'est là pour voilà donc justice bravo pour une bayoki quand même parce que papa casse bataba nous bazo la ngana ba Congo to benga ngo futula menga ah zani mutu sasa ko mukolo alukaka bana mike pour se rajeunir kasi yango papa na do sala même David pas sala ngo na Bible David tellement ligaki basi trop parce qu'il na 500 femmes moi na Salomon na 1000 600 basi na 400 kokibini yé papa na 500 siko mukolo moko to ma révélation wa 1000 wala basi on a 1000 quand même papa tu pas ma révélation voilà siko tunanga nini et ko sala ke papa on attend moni que David a sous makasi te bazui dra ya pembe bachele na mwasi moko mwana muke ba o bazaki déjà 500 on a te ba ke so éthiopien moko ya muke ba yere bachele ba lalisi na kata mbeko bachele na papa ba yeko ta na tongo moni papa ça le to bien moto asa kufi c'est pareil à ça Siri doit sur makasi c'est pareil avec pasteur Kas comment papa mukolo ko yeko ko soka bana ebele ngo ko bana ba o sana bango ni qu'est-ce que tu vas faire avec bana wana dis-moi un peu ko sana bango ni. Et puis papa on a wanga tant to lobaki makamne mission wanga na kiti OK biso mo to pesier biso OK na ba dossier donc tout ça qui le kuta on se retrouve dans la justice bakangi bino félicitations. Mais comment on peut comprendre ça na habité Turamboma comment est-ce que ba papa net ba parents ba combattre na niveau de falsifier documents pour ba ça moi la pasteur tata mukolo pour rose à la nini Congo pour besoin nini quelque pour yo ba besoin église qui vient ça le père na bango oui donc mais pas satisfaire père na bango pese moi na monga muke turonde mpesale nini sauce nene ba ngoni mpesa kana mina mafuta kwa kenda lisute akolala wana donc c'est comme ça donc pour la première fois na moni que est-ce que biloko ndenge on a fait la malade ndenge nini bango ba pabate ya biso ke moi na deuxième bureau troisième bureau que lolo atenzamba yebiete mais pasteur Kasi se retrouve avec 20 femmes bango ne ba ke lola il y a expliqué aussi que moba wa ba ne ba se belé ça déjà non mais bango ndenge oyebi kombala za fait la libération na prise les pana yo awa oyebi lilo kombe les bana bazola nanga ba komi ba shege ba komi bana ba abandona bango pour que bango ba pesa bango évangile que moi na ya deuxième bureau troisième bureau azala donc moi la face à la canne moi si mon kuta c'était des messages erronés bible les ande ngona te maman zola nanga ndako na biko souffrant na likambo ozala rejeté osa mutali bosote jeté pas aki mon ami balé ba bengana na famille mais devenir gladiateur aujourd'hui on parle de jeté bongo Salomon to lobaka l'équipe biso na bombongo na auta wa c'est pas moi c'est iri est-ce que oyo David a sala que pas iri wana et ça déjà ça inceste bomisi mutu pona moi c'est là mais au boti moi na kombo Salomon a régné yo d'après ko zani ceux qui bateya ki yo bien obiente mama basala bino lokuta na lobaka ba pasteur nyo surtout bazana mokilo na ko sala na bino débat benga na place no solili na ko faire prouver que makamba deuxième bureau eza lokuta Dieu ne tient pas makambo wana c'est pas ça non mais pourquoi mais déjà Bible on va autoriser eza d'abord le kuta na souveraineté en Nzambe mais na lobi toza na mwasi moko komo na Tamar na Bible abota na beau père na ye et ce yoko sanga tribunal tire lo ezate Nzambe agriaka bango te Nzambe agriaka bango bongo bana ya Lot malgré bazaki na malédiction mais tant babota ki leki aboti na papa ya pas boti na papa tribunal tire lo ezala te yo lingolo banzamba yebi bango te ça c'est quel genre de raisonnement ba pratique laissez Dieu dans sa souveraineté et puis Nzambe konfonda biso fort na makambo si ko yebisanga soto landi pena na normal na Isaac na Ismaël na ni mukolo Ismaël parce que abotama ki liboso mais si ko yebisanga yoko boy Ismaël ba musulman ba za ba l'équipe ba chrétien na mbongo te ba tout ba chrétien ba musulman te race Ismaël te yosko webisanga ni malgré Isaac azali nzamba la kisi bino kake soko acheba tuna sa moyo yo yé moko ebina ndenga zo mission na ba famille telle sika telle ko se sous-estimer te ko zala kana ko mona lokola te oza mutu nzamba ebele oni osala nayo asala na passé ebele et puis basala nzamba ngozo basala nzamba nani ba onde basala nzamba ce sont des aventuriers même Marcelo on a moi muke parenthèse makambo tango ya ebite ndengeni pour les choses bato balinga ba yeba Élisée prophète moko le plus puissant Élie pardon akendaki na mboka mona Sunem akuti tsunami ti moko kuna apesi azako botata apesi mwana Élie akenda ko bonde na Mont Carmel place akenda mwana mwasi wana na kufi azuka ka bongisi mwana cheli kora mbetu boy abina ke landa vie na ngoma meve ngana pesa na senga byo mwana te yo ko pesa nga mwana ndengeni ayi tango azoya mwasi na yebisi Élysée abi kende ko tala mwasi na azoya lero ndengeni za journal linte journal sabate tango ye atuni mwasi wana place ko ka phrase
tout va bien et bien la Bible moi na kufi mais moi ça na zolo ba tout va bien basa lelo bo so na problème na ndao ninga ko finga to ba derrière ba non makula yo commence moi na kufi tout va bien a comité pas mosakoli atala bi nini akoya lobi na senga ke mona to pesinga mona yo ka parole la prophète Eli alobi ah nzamba sa ili kambo sa yebisanga ndengeni papa Eli akitisa moto likolo nzamba sa ili kamba yebisa yebongo ba pasteur abiso bazol mele ba whisky abo ba ko bala basi abo ko tia bazemi basi abo prophète moko le support Eli bala kami bale Eli a prophète na Eli moko ya nani ya les sacrificateurs yepe ndenge moko mama Samuel ya ka l'église ayaka dans l'église chaque fois pour na abota raté mon comme ça moi maman ya Samuel azola yoka prophète Eli les sacrificateurs yo peut kwiti lekio chaque fois dans l'église va kwiti bo ndengeni abosa que mutazeli la papa sinaï il a fallu un jour Samuel abotama pour yebisa yeke te azako ela ba kwiti te azako lukane moi donc ce qui nous ambazo sala na bango bongo bato papa bazaka ba pasteur te ce sont des pasteurs bazana ba message bazana ba massage bazana ba fatirier papa message déjà orienté en fait pour la base de bongo et ça voilà nzamba ko salela yo okozwa prospérité frère Limia odinga na zoka lelo pasi na moni na tambo na Bruxelles mukio na zomona na kutena mama moko ayibisinga lobi ngai bana na ngaba benga ndoki papa ayibinga kamunga we papa na ndako na télévision na za na Bruxelles na za libanda na vanda na social ni benga ngoni ya blog na binona oui ba la réseau social ouais ba te mama banai na kutena na Clémenceau alobi bana na ngai mutu babengi sanga ami babenga ndoki bakanga ndoki ningi na zabo na za libanda na esi mama wana tali mama na tali biso tozangi ba mama na ba papa na zelaka te journée ko ta fois na bi me mama bana wana ba kotika la komona mbula muté na sa moyo soki ba yeko luka yo ta fo kufa na ebite place ozola na ngande ko na ngai eza témoignage mama wana oh na ebisi na zo sa paye ozana ndako bible eza na bénédiction mususu te et le bas pasteur te et le bas diacre te et le bas ka ba parent afin que vous soyez heureux et que vous vivez longtemps sur cette terre. Respecte, honore ton père et respecte ta mère. C'est un commandement avec une promesse. C'est la Bible qui le dit. Si vous prenez le bâtiment, si vous êtes pasteur, les parents. Maman la Bible a dit que sambwa. Nous avons place aux arbres, si vous avez les Lukaye. Luka maman, Luka papa, plus. Lukaye parce que au quotidien na malédiction moko libale ko simbakate mobali na ko bengana yo soko za mobali ba misala ba okozana ba problème parce que maman na yo akufi na likama. Comment si obike na tali maman wana et maman bien maman za kindoke bunga na kate. Mais mamsou maman n'a pas beaucoup libre, on n'a pas passé, côté que maman pas, bangouba. Mais comment vous êtes un robe de pasteur qui te dit que maman zandoki, yemo papa wana zolo maman zandoki, yemo na maman na ndako, na papa ya maman ya moba ya papa pasteur na ndako. Frère, bon il a que les musiques parce que na ko misama lo musu dans la télévision, il faut tous à la mesurer. Mais ça c'est diabolique. Comment on comment à niveau mon frère, mon français de l'andangai. Alia binote la bomwana, aye ko lia binona ki mukolo ta bokomia. Mais ça c'est quoi ça? C'est terrible le message avec l'église aux gens pour la famille. Effectivement, tout pour ça mke Churamboma, pasteur d'abord pasteur Churamboma parce que on est dit pasteur révélé. C'est ça la grâce. La grâce moko na loboko moko, maman na biso aleki babasi, maman na nga salé imoza. Mswahili ya solo wana. Aleki basi to ko lamba na moki. Masala restaurant. Tika ko lamba na ka pona biso na mobali. Le lingolo ba te pona lo makaka. Pona la étiquette le ko la bango ba kosa. Parce que je peux le faire aussi. Kosa avec l'église ba faire. Na ko ba wona na ko saba. Alors rapidement il y a un dossier quand même Yasuka parce que nous t'es Jambangu dossier à concert Ezongi Churamboma donc il y a ko samba les choses là je vois qu'ils ont bêta zaiko côté zo bêta côté faire zo bêta fala za ko nyata to ka fabricage toujours un peu hérité qu'on appelle libas ça dit que etomboki donc ndou les ongi na rythme n'engeza qui kala il y a plus de 10 ans alors bino ba to en France ba to télémila quand même makambo na musique oui quand n'engé bandaka n'engé bandé voler wazi ko appelle libaya donc il fallait ça la juin pousser en décembre donc na Adidas arena mutuno wazi quoi est grave Google, monsieur Google. Alors, pour un retour, en tout cas, il y a concert, Napoto, point de vue, parce que tu vois, c'est un musala, un musicien, mais est-ce que par rapport à l'éducation des oiseaux, donc, point de vue, par rapport à retour, frère Ali, mais on a solo no makamboti. Na yebisaka yo tango kombeza makasi awa, na robaka photo ça la différence. Parce que ceux qui
to sali différence te to koya ko risquer to punir batu nyonso tout même bato bakoza la pinité nalobaka na yote nalobaka na ngo lobi to za na 3 catégories ba musicien na poto bato azola na bafunga nalobaki mi catégorie liboso za catégorie ba vie banyoka longo mona yeko beta mona beta sa ene mpiaka mabena na zaki lobi na seki mabena va na hotel na ngomba to uti na bimpiaka na binana sali mpiaka te voilà ndisi quand même c'était quand même donc ça déjà mon boulot trop donc siko mutu ya ndengo wana nyoka longo Miliabel ba Koffi Olomide ba Wera ba JB tout le monde ba bato ba déranger ki kombo ba nyusu ba yibike ba za ko comprendre les messages na biso te ba 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 forcer deuxième cas yango ba to telemela ki bango deuxième catégorie za ki bato ba ya na poto na poto to za ko ba Chabron to za na ba Mirage to za na ba Willy Bula tout ça ba zibele belawa na ba comédien ba mutulanga po Firenze ba Zigura ba Asilozolo ba za mo ebele batango bazalia o ba ya na poto ngana benga bango bato ba futa mate donc musique et foot on a poto parce qu'il y a des comptes de finale là dans les comptes de finale des comptes de finale tu comme ça comme na poto tika liko c'est la limité des comptes de finale parce que bon qu'est-ce qu'on a fait un jour il j'ai fait compte à kuna mais c'est vrai ici n'a pas comment traiter exploitation au mesdames Zanzibar bah on est sérieux Zanzibar ne va qu'est-ce que ça ça quand on le biso atiquer na poto akimité et ça atikali et ça des comptes finale ben na bango des comptes finale so comme on est à point de des comptes finale la radio so comme on est Chabron des comptes finale papa ouais so comme on est Willy Bula ya mutenge pas Koffi des comptes finale la Koffi adia zaiko na zaiko pe nenge moko na ngai nenge mona wazana poto kuna okomona ba Sam Chintu ba nani ba Marango ba Emilia ba Suzuki ba petit na Kabuya okomona do basi belé donc c'est ça qui bongo on a deuxième catégorie ba ba futa ba charge bazali na poto ba bi passe à poto ba bi métro ba bi cantine bana bango to tenaka bango rigueur ba betela bango ba karaoke ba sala makona bango troisième catégorie ngana bande ko ngana ko benela ki makambo ba geno ke botika ba fali ba fere ba héritier ba Lacoste ba Kabose ba Gilles ba sana bango musana bango parce que bango pour les vieux qui botika bango ba ça propre ok propre quoi ba ça qui un peu propre lingolo ba bango ba mwiri yo to saina ba vie bango ba kokota sou ba je wana te dernière la politique ya yango monaka juste au mona fali soko landi ba chanson na ya kota kapena politique te azona ko to problème bango na mokola francophonie pour aboka mutute président na face aboki te alobi maka musique na bimi ti wana koma di maleme mais on kazaki na vérité biso za ko linga ke ok bo mutane ngona bo bundise ndengene asala ba mai na ba kisenso zela asala ba mai na kisenso asala makambo boye ba beloko be to na ngapo na ngana za ko eloko to bundisa ete pour lui na to ko eloko to bundisa ete faire pareil 15 ans de silence wana ayaki ne ko bouger te faire donc yebela ba combattre mwana malamu afani na ki bakare makamba tute bato to sala ya afani na ye ano boko bo mi se ponani on se comprendre c'était ça mais les lorsque qui ba jeune on a besoin de musique il faut bosser avec tout ça il faut na sincère à koloba na télévision to zo landanga to zali babe yango ni patrimoine immatériel ya UNESCO ceux qui ba subi so na ba retenir so na rumba na monde et ça peut pour na ba faina ba faire été et ça pour na ba Pepe Kale ba Madilou ba docteur Nico ba o ba sala ki musique sala ke ti le ba ko sala biso makambo siko il faut otika pe makambo ngwe kendete on se comprend mais to lobité que musique ezongi na ba jeune wana mais musique ezongi ndenge tozo kanisa te parce que là ils a son ndenge mon côté on se comprend lelo na moniteur on attamboli na bino na Bruxelles là ba maman jeune mon couple moi c'est ma maître fallait que la musique si là ndenge nini ba tout la comportement ezongi li susu ba to commencer na sur internet ba zo finga ngabite internet to finga na za bande ko abasi ba rater vie ba za na ba dépression la plupart ce sont des boulas ba ndumba penda ba ndumba to ba ndumba et puis la plupart ba za na bana ba za na mibai na ndako te ba za stable mutanengo n'est pas mundela ça faut pas que naza déséquilibré ça ko mutakolo bana TikTok bena ba téléphone no warning faut que na hôpital aussi mais ça pas na dépression ça pena déséquilibré parce que mundele so batali TikTok na biso oh mais bata maladie parce que tokolo ba boité parce que un parent ça na mwana ça na langage mususu na muto ça na mwana te ba ko sande ba sala kate na age da ba la exception mitaka na ba na télévision to na besoin na mo est-ce que so ko moni mundela ko mo la exception mitaka na télévision c'est na malade mais combien de yango moni hein na ces phrases mo fait na maître John Moïse ça na lobi na biso ba congolais to kena biso na hôpital ba tamaboma sur 180% ba tamaboma parce que comme on a biloko ndengo wana donc musique maman tanga lobi na mo musique zongi ba bêtise zongi makambe zongi abi mais maman ngana za démocrate na za moto na réfléchir bato ba wana ngana ndaku na ko za combattant na za réfléchir na ba za réfléchir na za averti siko soki to bito réseau ko la bato ngana za congolais ngamoko bon combattant wana ki ba combattant ba bela ka combattant
ndenge biso to banda combat biso ne bakolo combat sambiso non bandiki ba maninga ko ba wana langage na bango moi que moi les langage ya muta koma manguba pam nenda bokeshi mani kuda bokeshi te kuda to ba kala mi donc moi na bangai ngai ko mangai pam siko na ina pesa bango exercice ngara za congolais ngamoko tango moni na yo arena wana ya fali bato bakoti plus de 40,000 okolo bani so za congolais to le mona to na Adidas arena ya feri 2 jours 10 000 ça fait 20 000 40 000 bakoti na kati wana siko netinga fona isa bangoni que beaucoup de Japonais nini boza bazoba te na ko réfléchir il faut vraiment qu'on s'incliner devant la loi à majorité non ça la dynamique que bon batu balingi na makambo on donne encore le temps après ta ba komona ba conséquences on peut revenir à la discussion mais tant ba no peksa musique batu balinga pe kaka yango na zolo ba siko lelo oyo ngai par rapport à bandeko na ngaso ba combattant vision na na mona ka par rapport ya batu to lobi que tozo bundela batu ce que batu na to moni to pekisi on li kambage ko sala ngo amas neti elo faire azana Adidas arena na azana na Suisse na Suisse na Suisse tala ndenge ba blabla car na ba Flipix na ba vie tondi apona ba bakendo wana siko ngafunga funa ke na sala boye ko sala ni na Superman na za combattre bokota wa teno c'est pas comme ça qu'on peut pousser ba débat public je crois que batika ka batu des fois fait accompli mais quand même la peuple congolais faut pas otique les bongo le peuple congolais ayo ka la force oui na Kinshasa ndenge ba kambolenga banzila ba transport ba wewa so ba telemele bon par force au changer ngala mon peuple congolais so tiki bongo tout ça la démocratie, on monte la démocratie. Et pas besoin de Simba. Donc on a déjà 15, tout ça, déjà 15 ans ou 16 ans, to kanga bango na makasi, ba souffra. Lelo sikoyo. Avec temps ko élection. Voilà, yamona lobaki boye, même moi na soko fuka misi papa pendant une heure ta mabulu no ko télémission mon autorité tata si. Yamo et le punition ne est la kate. Il faut si là, le ya certain aussi pour évoluer. Le ya on na mona ki ke na lobaki na bandeko na ngato tike la bateau tant total année bazo réfléchir. Après to ko pousser na soupe na bango parce que on est des sentinelles ya peuple. To ko convaincre bango sous. Te bi sa bango le bien fondé. To ça la bango pour parler ko sa bango parce que faut to pesa to ça la peut passage à ba combattant. Ba tato to zo mona biso bandeko so miso azawa. Ba miso aza sur na dynamique te. Muta ça la ya ça les missions ça les mi. Azo makam ça zo no bani sous-te. Donc il faut que c'est quand j'ai besoin de passer. Ça pousse ni soka c'est mission qui paiement. Panzi, on s'anga de libéral. Siko yebisa nga il faut to traduire ba jeune oyo ba kozala susu na moi temps il y a 30 ans ya kobunda. Mais ba jeune wana bango bazolanda fali, bazolanda faire, bazolanda héritier. Donc il faut to traduire ça bango que non. Malgré beaucoup landa bango metala mboka valeur eza boye mboka ezokende mboka ezokende. C'est ça le travail. Ne la zolo bawa. Tout s'adapter na réalité ya lelo, c'est ça. Ça c'est très bien, voilà donc réalité en oyo, il faut s'adapter. Ça sert à rien parce que bon bah on va forcer la bango. Mais bato basola nanga ndako moi que ba sans fausse modestie. Mais oza ndako no mona maman warrior papa goloa, bana warrior papa goloa. Déjà bitumba. C'est très difficile, c'est toujours un plaisir en salle l'émission avec Chouamo Bagoye Gabino Moro le Matable. Mais pendant aussi, c'est quand même une nouvelle, c'est toujours une nouvelle de Tchatumba. Nous avons Tchatumba. Les oubliés. Mouta Mounoko. Afinga Biswao. Kuna na poto watu. Acha batamal na milaki. Ah oh, bata poto soko mona yaka watese ka boma mutakima. Bata pasi, basi bakufa, bazo kunda bango na Belgique. Afinga na boketu leso ngamo kutu afinga na ngai mais mutu na si DJ peut faire ngabo mai allez musicien raté wana mais il y a c'est au moins on va devoir na vie nzambe faza la kakati na bato ya solo par l'abondance du cœur que la bouche parle soko solo makambo so utaka na se a motema na ko lo makambo superficiel boy Tchatumba ko maladi wana ba beti mbasu tala litama présent ba raison on éviter ba ni problème on éviter papa makambo eza compliqué parce que mbasu ba bengana ke na musala Bosha bengana yete. Bosha zaki na conflit na kamera. Siko atangu kamera bakani abengani ye. Koze longa wana koyaka tu musala te. Atangu kamera abimaki na prison kama zonga. Azala kapena musala kaka te ayaka nika ko signer. Parce que la fois passée nakuta na cabinet hein. Ayaka kaka ko signer. Akoye bisayote ayaka ka signer ke na ye. Ba bengani na musala. Et ko se retrouver ke kozala député na Kananga. Oya za mulu bakana. Azupete candidat maléré. Tanga ye ko zonga ne mbaso wana yeko zoye awara première fois na mona ba coucher so na matama na misu na zolo mabime ça c'est que les gens la kopola boy c'est quoi ça linenge nini au-delà so na lobike Tchatumba azokisa ba tuté sike na sincérité azokisa ba na langage na ye afika patronga ko batwa linga ngi lisute mais tango nazo kele musale zaki certain mercredi ponga na siap
service de sécurité incendie na bandaka 18h 19h pour la souka na 7h tant on na komi na gare na biso à Saint-Denis parce que na prentaka mu sous train na komi na bona mona elo nini Chatumba avako no basute bakangie babane a se retrouver na maluko pa ndeki na mwasi tala na no mutazala conseiller akino kufe pa ndeki na mwasi na kinkola maluko ndenge ni ba commencer essayer na ba indigène Chatumba mutalela McDo na kaifsa komo mela maya lobo d'ailleurs mutazala bo na diabète asa muta tension boko no melise sous maya lobo ça c'est la mort na moni bakangie bando loko la Lazare ngabi siko na moni moi il y a eu papier na biki malgré zo no baté nda komi alobi aisi leki na mwasi sous alobi zo ba vidéo o kaninga oyo ta na répertoire na nga fungo répertoire mona muto ba komi l'imbattable chula mbom zo ba vidéo tindelaï donc c'était une cri d'alarme c'était une code ko pesa ngake muninga na ndeko na nga na zo kufa bola na mabena ngate boy dengai ce que j'ai eu dans mon cœur na bino ça c'est un ami asa mutu mutakoza nga mabete bible lobi na biso nzamba sepela na mutama sumuté et puis ngana linga parce que c'est un homme franc tant on a ça qui laissé partir mon peuple j'ai eu cette idée à Salango na luka qui va passer à Paris ba singa bité yo bomakop biso ta na bible la pamba na comme millionnaire bible la pamba na ko ba kali yo ko ba message à ndengo ko mikop mais tant on a intéressé kamba la moboy partant ndio mone pays c'est pour ça qui mboka boy donc c'est ça tant on a yo na moyi ndengona ndena tindela ki obi baloba na katene so na bokecho mais tant ba moni image na ba sale image que non fabi j'ai senti donc au-delà de tout nous sommes des humains voilà to relais on a tindela ki pe yo yo to la ki ça so frère li mais meto chura nini oyo babi kasi mutu na za kuna na kisata tanenga komi na tindeli Gisèle Umba na tindeli Desho Denar na tindela ki batu presque tout ebele bela penga pona ko kotakia ngona émission ne caméra yeko yoka mbanga ke zoye nani mais babo bayoka bayoki ndenge ni et les réseaux sociaux là ndenge nini to ba bango mboka za pasi kara transport ezate kara mai ezate kara mais soko lobi na bako ka likamnet ya boy lobi na bona tongo la sundoli yo na mama mida boya ko zoye wa boy mbango bakende ko ba yeno hôpital la mutu la bino mona ngiringira pesa mutu Bruxelles ya mutetela boy na pesi mbote so dolanda ngai nani kumbe kimi oui bien ya mutetela ya mutetela yewa na couple boy ta couple malamba kesa lo babi bango balongi mbasu siko nde bakena kuna basalisi ti siko nde to la boy kitoko mais eloko mona ko avouer azaki na mukanda te poto mona bitumbe zaki tambora bito azana ngo te zaki te yena bazade yena gimisho po gimisho para mukanda te Gimi Shokutu Félix Azongisi awa pas que soit traitement pour ça na a fait tous les deux makolo tous les deux batini na poto aye na poto Félix mutatindi funa za la franc et Félix Zekedi mutatindi aye na poto Gimi ba yemu pesa ya comment il voilà yazan atanga peta ebo koma kombo rete Félix Akecha administrateur azando a Gimi Shokutu Félix Mambasara la mboko mutata ebo koma kombo administrateur za ba poste technique au sala ni yepa komi kuna zando so saka na funde ba fachi kolongwa batata za do bisi kita tata azu bena munchona bataba nduleli ya akefana sikoyo tamba tinde na poto awa ya ebolo ba français te eloko zongi sela azongiti français batie na maison de retraite kuneza obi biloko basenga ka fo senga na français j'ai fait des médicaments tout ça ya ebolo ba français tu comprends mais eloko zongi sela ça ya malade mais d'ailleurs monsieur eloko gimi sala ebolo ba français de la maison de retraite akomika na kokufa bantu na kokufa ndeni do fuma lukele interprète bino ndi ya mobite bozongi sanga do kwazaki na séjour yawa Chatumba pe azaki na dokite mais akitaki kaka po caméra na siraki tanga komi kuna nde monsiko na minute to do boy bazole déjà passeport bazole visa azoya Chatumba zonga la photo et eloko moi sepeli singai na suina pesa mwana et puis ezo déranger bato tango to lobai makamwana nga lobaki phrase moko pona nini caméra ozuka ka Chatumba falo zona bato musu bazo souffrir pe na kisasa bazana pasi wana po baza Chatumba te po biso ngai na bandeko to lobby mais tant qu'est-ce qu'on bimisa bato kuna abimisi plus de 40 personnes tant komi wana atuni banani bana po bato su bakanga bango nzoka na hôpital bakanga ba télévision o ba simbisi TV simbisi radio simbisi buka lupa nda sali bakanga ne sala plus de 100 000 oza pe monga Congo ya monga na été photo mono nda sala propreté monga Congo ya 100 jours abimisi bato 50 comme ça bina Chatumba mbala moko pour ceux qui sont ils bien grâce à diaspora qui ça c'est secondaire qui mais biso diaspora mtola musie ko la fokolo baké voilà biso zo écouter ça peser ba yo ka biso na makamno surtout biso zo la voix de sans voix makamno zo de lobaka frère yo za ndako fando ko fa pena bana na ufanya mais pourquoi tu mets le micro na nani pour to yo ka po ta on zo tambola na Bruxelles là on est na tambola na oyoka na okuta na bato so makamno susu oyo bato bafani pe bino ba koyebisa yo ba ko loba ngote voilà. Ça c'est très bien, vraiment. Merci en tout cas, Tchourambouma pour l'émission, Lélo.
kitoko ya kosalana donc avec jour amboma toujours assurance ezali voilà la déclaration sur l'équipe de émission donc on suka na invité de basuka bambote mingi na Picho Pacho de Norvège Patrick Oting également na États-Unis la bosanité Pacho Panda. Oh mon vieux Pacho Panda, voilà. Honorable. Honorable. Mon vieux Pacho Panda, respect. Voilà. Ma vieux bafongola nzela na cham. Voilà. C'est comme la souka moi le basuka. Donc mandeko na balanda kinga nasi to brosser tous les sujets. Koyeba ke ndeko na biso oyo akufi po akina ko salisa donc na BBL monsieur ezali o ba salisa ka penda oyo ba kati nzoto. O monsieur za ba longoli ba graisse ya ventre, ba longodo o mona sali taille ne bo mona serre na biso na ba photo wana. Ba passer ba linde ko ba vérité te bazo banga o ka soni parce que eza conformément l'évangile. Yango mona sali bongo lelo te ba ko bisala bango bino. Ba bi ke boza ba esclave, boza ba émotion. Bongo na kapo ani ba lewe to zo mabe ya mokufite te respect au mort. Yango mona quand même ba soda ba kata ka sali même ba président. Azo mériter respect. Mais c'est que le pasteur là lui a attribué c'est autre zo ba yango wana. Yo lo ba na biso que moi c'est kitoko. Nzo ka ndeko titana ke sala mama ndengo wana. C'est qui n'est pas bon. Voilà. Donc vraiment même pasteur na biso akufa ki wana o mususu baruti ndenge mona ju succession de sepelité. C'est pas biblique. Bon nous ko ba matière mususu parce que comme il a évolué. C'est ba to suna makamne ngo za ko mona wana te. Bozo ba ko ba la kisasa ba ko funda ba ko sala awa yaka ko meka mama ndengo ça va pas se passer. Donc ça bon côté. Merci mingi na ba deko so ba la ni émission na ngana frère la Limia boko mera biso na sera ko mona ba ba liba benga ngani numéro na ngezali plus 33 na mokili nyoso zali 7 51 77 80 pour donner à Bruxelles 0033 7 51 77 80 numéro na ngape WhatsApp na obenga na secrétaire te TikTok na ngezali l'imbattable Chura Mbongo. Merci na ba na ngana linga mingi po na lo ba na ngai frère Alimia mokolo kozala te o comprendre que bato balinga ki ba na yote na personne anecdote moko frère Alimia na mona ngomi na batabando na ba Congo frère Alimia soma mapangu na ye na bana na ye mokolo kufi wa bengani bana na ye batika na mapango wana est-ce que balingaki yo non balingaki te ado linga bana no tango zana bomo yongo na linga bana nga mingi pona moni ona zo mona mokili na mona mais c'est bizarre donc mutakufi lelo azaki ya na bino azaki ndongo na bino mais bo parvenir ko nyoko la bana ba msuna na poli pété donc c'est que bolingaki na mokili bolinga mutako linga bana ko lekanga zate bana na ngai ça c'est bien lelo su souffler ya limia na tali image moko ngai nzambe na ngai mwana moko bo ya mokie papa na kufi siko baye basali ndenge basala na ndako batie photo munene na papa bato bazolela siko mwana wana muke azoye bateke ndenge batie photo na papa kufi aye azolela papa azobenge siko papa tu vas bien papa do yazo ye bateke no kisko na tali na songi skambite fo Carmelia bon ba na la bino ma be Carmelia mes jumelles que j'aime trop belle Christy Vimboma 10 Miss Univers très intelligente amen Vimboma bois noir aînée de la famille très intelligente et celle-là c'est la plus belle c'est Délicia la plus belle et puis Blessing merci mingi na BBC Fungula na Louvière mote mingi place ozana nga mokonza mama na Louvière merci mingi na Ida Okapi na ba restaurant na monene to moi na Bruxelles merci mingi na Mireille Tangama maman na Samuela Mbote be place Olanda ngai PDG Brice Tanguy Lulendo do bâti service au service des peuples congolais PDG Brice Tanguy Lulendo et puis Proms Immobilier Construction BTP Tongela bango saela bango Michel-Ange Mbala na Bordeaux merci mingi na bandi oh Linos Bonze mon Allemagne Denis Marcos Ozo Kanate na Hollande Denis Marcos Ozo Kanate na Hollande merci mingi na bande konyo su balingi balandi biso na émission awa Mami Kingwai Echele Yamara Mbote Bele place aux Olanda biso Florienga mama Balansaga mama Guti Mbote Bele Dieu Malela Mbote Bele na yo mama Bag mama na Gravel mama na Alegria mama na Blessing Antibal Mbote Bele place aux Olanda biso merci mingi na bande konyo so balandinga de oh mami Kankenza na Toulouse merci mingi depuis Bruxelles nazo pesa bino bambote merci vraiment l'imbattable Chura Mboma merci mingi na yo frère Aïmi na libota mobimba pesa maman mbote pesa bande ko mbote bana no so mazolanda maman Brunel Masamba attention na Chura Mboma na moni frère Aïmi na yo za sima voilà siko moni siko yo zui maman Brunel tala ndenga do solonge papa zo mona TV il faut mona ba futa zo mona nake muta entretien zali merci en tout cas, merci à Bato Nibiso. À très bientôt la prochaine numéro. Ciao, ciao. Bye bye.